Bonjour, bonsoir, Nabalandi à 3 Exa Production TV. Merci, Nababonné, Nabiso, Abanon abonné. Merci. Na soutien Nabino. Nandenge bozo partager, nandenge bozo liker, nandenge bozo commenter. Bienvenue na les acteurs de Kinshasa Mokolo lelo. Oyo tozongi lisusu na commune ya Gombe. Bana Gombe boza wapi? Gombe na bino botika kala yango oyo. Bana Gombe, Kabali Solo. Les artères de Kinshasa ezongi lisusu na Gombe, plus précisément na quartier Révolution. Awa toza na boulevard du 30 juin. Na gauche na biso Sonas. Sonas eza na croisement avenue Bandundu. Na boulevard du 30 juin. Droite na biso eza avenue Polo Maurice. Avenue Polo Maurice yango yo awa Sabena ndenge botika ngo kala. Sabena ezalaki awa. Avenue Polo Maurice yango yo. Soki okei na droite na biso okei mama yemo. So aujourd'hui avenue Polo Maurice. Na cadre ya kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala lelo toza na Gombe. Awa toza na quartier Révolution. Oyo eza première partie Kabali Solo. Avenue Polo Maurice yango yo. Polo Maurice na bino botika kala. Okenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge ekoma te. Polo Maurice yango yo. Yango ezomema biso vers Hôtel de Ville Kinshasa. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Polo Maurice yango yo. Oyo avenue Bakongo na gauche na biso eza avenue Bakongo. Bakongo yango yo. Jokende vers même ligne. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans oyebi susu ndenge quartier Révolution ekoma te. Quartier Révolution yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci. Abonné na biso. Non abonné. Kinshasa na bino botika kala yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Croisement Polo Maurice Kassaou yango yo.
Ok, na gauche na biso, ok, boulevard du 30 juin. Kasavubu yango oyo. Soki ok, droite na biso. Ozongi vers Zando. Awa, croisement ya Colonel Ebeya. Colonel Ebeya na Polo Maurice yango oyo. Tokozongela yango nsima. Colonel Ebeya. Tokei tolakisa bino nanu avenue Tombalbay. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Colonel Ebeya yango oyo à gauche na biso tokozongela yango nsima. Tokei nanu to continuer Polo Maurice. À gauche na biso hôtel de ville à Kinshasa yango yo. À gauche na biso hôtel de ville yango yo. Il y a un croisement à avenue du marché Tombalbay. Vérification des écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. Avenue Tombalbay yango yo. Avenue Tombalbay ezokende vers Mama Emo. Tombalbay yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tombalbay. Awa toyana place du marché. Avenue du marché yango yo. Ok, à droite. Okiti na Zando. Avenue au Congo yango yo. Avenue ya DGI, Direction Générale des Impôts. Avenue du marché yango yo. Marché écueilli vers Jardin Botanique. Ah ouais, tu vois, na place du marché. Place du marché yango yo. Okenda libanda ya mboka oyebisu ndenge ekoma te. Gombe na bino botika kala yango yo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Mama lelo mingi na kati ya mangomba. Bilingi lelo mingi na kati ya mangomba. Avenue Tombalbay yango yo. Tombalbay ezokende tout droit, tokozongela yango nsima. Tolakisa nano hôtel de ville. Awa toza na place du marché.
Place du marché yango, avenue du marché. Tozozo tobima nango boulevard. Hôtel de ville à Kinshasa yango. Un croisement à avenue du marché. Na Tombalbay. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzambanayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Croisement Tombalbay du marché yangoyo, hôtel de ville Yakala. Yangoyo, Yasika, Eza, Tombalbay. Oui, colonel Ebea. Colonel Ebea yangoyo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kabali Solo. Pesa Sango na Moninga, les artères de Kinshasa, les Lona Gombe. Na quartier Révolution. Omoni et pas na binoté. Omoni balabala na binoté comme la biso. Benga biso. Toko kende, yo pe omona et pas na bino. Soko banko ye tozongela nzakomba betuno tosala paro avenue Bakongo yangoyo Bakongo soki okei na gauche ozongi Kasavubu et soki okei droite okei vers Membling avenue Bakongo yangoyo. Tozobima na Bakongo, tozobima na avenue du marché vers boulevard du 30 juin. Kabali Solo, Bana quartier Révolution yangoyo. Awa toza na poste Société Congolaise de Postes et Télécommunications SCPT yangoyo à gauche na biso. Okenda libanda ya mboka otika ngo yebi susu ndenge koma te yangoyo. À croisement à Kasavubu du marché na boulevard du 30 juin. Avenue du marché, croisement na yango na boulevard yango yo. Ce qui est tout droit aux yeux. Et comme avenue du port.
Boulevard du 30 juin yango. Avenue du Port. Tokoyango na deuxième partie. Il y a quartier Révolution. La première partie, tu as Ngambo, il y a boulevard. La deuxième partie, tu as Ngambo, Kuna. Le pont a été yango, parcelle à vendre yango. Ils ont 28 mètres sur 40. Awa, na Kinkole. Na Kinkole, so komika na château d'eau, au Tunika avenue Djika. Pour mon ibino espace ezali yango yo. Espace yango ezali. Botungisa ki trop yango yo. Espace eza soko lingo sa la salle de fête. Soko lingo sa la flat. Oui, oui. Oye yango yo. Awa. Awa nyonso tu. Bomoni. Awa yango yo. Yango yo. Mobof Chay Clément, Mobof Chay Clément. Mobof Poupon. Yango yo. Donc, tozokende ndenge ezalaka kaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, yango wana. Donc, eza déjà cadastré, mikanda nyonso tout ya l'été ezali. Osepeli nango, ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana. Tokei to vérifier makambo nyonso tout soki oza na avocat na yo. Aye, totali ba makambo nyonso tout mikanda cadastre ezali, toke na commune na bureau quartier. Donc yango yo. Trois d'exa bandi makambo na ye. Makambo yango ebandi. Awa toza na château d'eau. Château d'eau na Kinkole bomoni. Avenue Djeka. Frontière ya Baumbu na Djeka yango. Donc oyo yango yo. Botunaki nazala besoin lupango na Kinkole. Tu sais que ozela yango omoni terrain yango. Bengi na numéro eza wana. Okota contact na biso. Pour informer yo makambo nyonso tout ndenge ezali. Bomoni eza bien clôturé. Bomoni quartier ezali bien, érosion ezate. Mabulo ezate. Donc so communiquer na Kinkole okitikaka na pont wana. Na pont na virage, ozwi kaka moto, lobi na mwana moto, tikanga na château d'eau. Tant on komi na château d'eau wana, otuni kaka avenue Njeka eza wapi. Oye na avenue Njeka. Oye. Bon. Awa sikoyo. Namoni namoni ba ndeko na ngai awa. Okopesa ngai kombo nani? Kombo na ngai Augustin. Augustin. Kamba. Oza ancien ya koto ya quartier yo bien ndeni. Toza biso ka na quartier o. Bon tomoni kolo lupango ache lupango ya vente ndenge ezala kaka yo toko pesa biso éclaircissement lupango eza na problème te. Te eza na problème te tomoni problème ezate. Donc bino nde bovandaka problème ezate. Donc boyebi pe mko lupango bien yo mtatindi biso donc tokutana na bino pe bana quartier to meki pe ko se renseigner pour le pont ezaka po somba faut na nan to miko tuna pe bino bobi bon problème ezate boyebi pe ko le pont très bien boyebi hein boyebi très bien on a donc bo assurer biso ke problème ezate bon papa kombonani kombo na Jansi OK donc bio boyebi ko le pont très bien na ebie conflit ezate nini ezate donc ngande na zawa makambo nyonso na yebi ekambo moko te eza ya mabe. OK so mutalinga ya awa donc ande tinga da combien mutsu anga ya so lingyo ya ozika transport komi na arrêt na virage likolo après ozwi moto oyebisika moto moto tikanga na château de oyo ekinzela ya Kibomango village so le bakotika yo wana nde okozwa siko adresse ya bien okotuna ka wana bakotika yo place lupango eza. OK merci
Bon, toutefois, le gars a numéro Zali, ma caméra surtout Zali. Si on a comme un château d'eau à Bengi, on a indiqué ici, place comme Moni. Donc, aux hommes bongo, et si la camabelle, si la raté. Au sombi loko, et si la souvenir, quand on va venir à lobby, il y a bana, il y a ma cambo belé. Donc, il y a un goyo. Moni, parcelle, on a bien clôturé. Tout, donc, Moni. Donc, il y a une dimension. Dimension est 50 mètres sur 27. Longueur est 50. Largeur est 27 mètres. Donc, yango awa osombi ocheka portail kaka esili bando tonga. Bomoni avenue est bien. Pas d'érosion. Mutuka pe yango wana bomoni mutuka kotaka. Mutuka yango wana ezokota. Kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango. Awa toza na boulevard du 30 juin, boulevard du 30 juin yango yo. Boulevard du 30 juin. Okende nango tolakisa bino ba quelques balabala na bino botika kala ba na quartier Révolution. Quartier Révolution yango yo. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zombana yo Awa tokomi na croisement avenue Équateur na boulevard du 30 juin. Direction générale ya Equity BCDC yango yo. Equity BCDC ne mboko komona yango. Na ngambu avenue des aviateurs. Avenue des aviateurs yango wana. Na ngambu. Na ngambu yo eza avenue de l'Équateur. Le côté avenue de l'Équateur, tout là qui s'habille non ndenge et comment. Bana Gombe yango yo botika kala oyo avenue de l'Équateur to bani yango na croisement na yango na boulevard du 30 juin tozozonga
vers place du marché. Bomona balabala na bino botika kala. Kabali solo pesa sango na moninga. Oyo Bakongo yango yo. Avenue Bakongo, croisement na yango na avenue de l'Équateur. La parole, retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, et que mon cona lobi, tous on a n'allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans. Quartier Révolution yango yo. Quartier Révolution na Gombe. Soki botali na ba vidéo na biso ya kala, bokomona quartier Batetela, quartier clinique, première na deuxième partie. Lelo toye na quartier Révolution. Oyo croisement ya Colonel Ebeya na avenue de l'Équateur. Chaîne télé 50 ezalaka na immeuble oyo na gauche na biso. Awa toza na place du marché. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Tombalbay yango avenue Tombalbay tokende tolakisa bino avenue au Congo. Kenda libanda ya mboka lisusu ndenge quartier Révolution est commenté. Quartier Révolution est moi. Takane de l'Obaka TV Radio T. Kabali Solo.
Les retours à la parole, nous êtes tous. Avenue au Congo, Yangoyo, Oyo immeuble, la direction générale à impôt, DGI, Yangoyo. Là, na croisement ya au Congo, na avenue du Marais. Oyo, croisement au Congo du Marais. Avenue du Marais, Yangoyo. Ce que qui est à droite, na biso. Qui est vers Zando. Ok, Ozongi Boulevard. Awa, tout en avenue du Marais, croisement du Marais, na Tombalbay. Du Marais, Tombalbay, Yangoyo. Kenda libanda ya kala oyebi susu ndenge ekoma te Tombalbay yangoyo avenue du Marais yangoyo topesi mokongo na zando tozokende vers boulevard du 30 juin. Lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé Croisement du Marais Colonel Ebaya yangoyo. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo Bokota, bosabone, bopartager, boliker. Gombe na bino botika kala yangoyo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
Oyo croisement ya Colonel Ebeya na avenue du Plateau. Plateau yango oyo croisement Plateau Colonel Ebeya. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, oyebi susu ndenge avenue du Plateau ekoma te. Plateau yango oyo masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozobima na Plateau awa toza na nsima ya Equity BCDC. Na nsima Equity BCDC bakongo yango oyo avenue bakongo yango oyo tobima boulevard du 30 juin tokota avenue du Tchad. balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye biso bato tokoyi kotosa nzambe. Merci na papa Guy Kalamabi aboma soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci na papa Simon Matondo balandi na biso à tous les temps. Awa tobimi boulevard du 30 juin, croisement boulevard du 30 juin Plateau yango oyo. En face na biso avenue Mutombokachi yango wana boulevard du 30 juin yango oyo totiki boulevard tozwi avenue du Tchad tolakisa bino hôtel Memling na bino botika kala. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue du Tchad yango oyo. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi susu ndenge avenue du Tchad ekoma te. Avenue du Tchad yango oyo. En face na biso hôtel Memling ndenge boko komona yango 5 étoiles eza na croisement ya Ipenge avenue du Tchad na avenue Ba Congo.
Avenue Bakongo yango yo, na nsima yango Avenue de la Presse. Hôtel Memling yango yo. kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala Kabali solo. Pesa sango na moninga. Quartier général et armée du Sali yango wana eza na croisement ya Colonel Ebeya na avenue du Plateau. Avenue Plateau. QG l'armée du salut yango yo. Awa tozongi Colonel Ebeya bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier Révolution. Omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te, benga biso komela biso. yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Awa tozana avenue Colonel Ebeya. Colonel Ebeya yango yo. Soki okei tout droit okei vers gare centrale. Oyo avenue de l'école. Avenue de l'école yango yo. otika hypocrisie tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe otika hypocrisie otika hypocrisie otika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe Ambassade ya Zambie yango yo. Avenue de l'école. makamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongelaka Direction provinciale ya DG. Yango yo na droite na biso na croisement ya Colonel Ebeya na avenue de l'école. Direction provinciale ya DGM yango yo. Awa toza na avenue de l'école.
avenue de l'école yangoyo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Le pasteur Godepol, Azan a raison. Totiki de l'école, tozui au Congo yangoyo. Avenue ya DGI. Ceux qui ont tout droit au Kéti Maman Yemo, avenue ya DGI yangoyo. Totiki yango. Tozui na gauche na biso. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comme autorisé. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana quartier révolution. Quartier révolution yangoyo. Na gauche na biso. Eza place Kin Mazir ezalaka. Et comment nango supermarché. Là un croisement ya Colonel Ebea. Na avenue Franco Luambo Makiadi, ex Bokassa. Place Kin Mazir ezalaka. Osala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka élévation ye. Okomi koégorge nanya pesi permission. Bokassa yangoyo, croisement au Congo Bokassa yangoyo. Maman Swahili c'est tout jeunesse en Bokassa yangoyo. À droite na biso. Kin Mazir yangoyo na gauche. Rond-point Kin Mazir yangoyo. Bâtiment à Kin Mazir yangoyo na gauche na biso. Et comment supermarché. Awa toza na croisement ya Colonel Ebea na avenue Franco Luambo Makiadi à avenue du Tchad. Rond-point yangoyo Kabali Solo pesa sango na moninga. Okenda libanda ya mboka eyebi lisusu ndenge quartier révolution ekoma te. Avenue du Tchad yangoyo. la trahison est une intelligence avec elle. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la cima. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Lipambole, Lipambole. Ozongi avenue du Tchad. Tokende kolakisa bino immeuble Botour na bino botika kala liboso na nsima na yango même ligne yango wana Kabali Solo pesa sango na moninga namoni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 Zigzag Production TV. Même ligne yangoyo
ovanda na Memling yango wana awa toza na avenue Colonel Ebeya Kaba Lisolo pesa sango na moninga lelo les artères de Kinshasa na quartier Révolution en commune ya Gombe. Quartier Révolution yango yo. Au côté avenue de la Presse. Avenue de la Presse yango yo. Immeuble Botour yango yo. Asima ya Memling Botour yango yo. Pana quartier Révolution. Première partie ya quartier Révolution yango yo. Awa toza na sima Memling. Liboso ya immeuble Botour yango yo. Botour yango yo. Tokende yango vers boulevard du 30 juin. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na avenue de la Presse. Avenue de la Presse yango yo. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. Oyo croisement ya avenue Ba Congo na avenue de la Presse. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo tobo ya kilobi. Ekomi autorisé. En face na biso ya galerie présidentielle. Yango wana ancienne galerie na nouvelle galerie. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Galerie présidentielle yango wana en face na biso. Yango pe eza na quartier Révolution. Croisement de la Presse na boulevard du 30 juin yango yo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Boulevard du 30 juin yango yo. Kaki banditisme pe bavi ya kuta dire. À gauche na biso immeuble Sozacom yango wana. Immeuble Sozacom yango wana. Awa toza na boulevard du 30 juin. Grande roue yango wana na place de la gare.
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la cima. À gauche, na biso, immeuble ya Onatra yango wana. Awa towana avenue Franco Lombo Makiadi, ex Bokassa. Bokassa yango oyo tobandi nango na boulevard. Tozokita nango. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci parce que Bozalaki est belé Yakolanda, les acteurs de Kinshasa ya mokolo lelo. Oyo toyaki Kolexabino quartier révolution. Oyo eza première partie. Omoni balabala na binote, omoni lupango na binote, komela biso, benga biso tokozonga. Merci na balandi na biso nyonso. Ba oyo basi basabona na ba oyo nanu basabone te. To motu nanu sabone te. Sala yango po omangaka ba video na biso te. Merci na papa Gai Kalamabi. Papa Gai Kalamabi, Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Merci na Pombe Tode. Maître Tode Toukin. Thierry Chako Omonkoko. Merci. Merci à Papa Simon Matondo. Merci na intérêt oyo bozo accordé na émission Les Artères de Kinshasa. Merci na maman na biso Wivine Lukunga. Maman Wivine Lukunga na Suisse. Merci na Patrick Bokolo Mampela en France. Uponga oteka yango, parcelle à vendre yango. Awa na Kinkole. Na Kinkole, so komika na château d'eau, otunika avenue Djika. Pomoni bino espace ezali yango yo. Espace yango ezali. Botungisa ki trop yango yo. Espace eza soko lingo sala salle de fête. Soko lingo sala flat. Oui, oui. Oye yango yo. Awa. Awa nyonso tu. Bomoni. Awa yango yo. Yango yo. Mobof Chai Clément, mobof Chai Clément. Mobof Poupon. Yango yo. Donc, tozokende ndenge ezalaka kaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, yango wana. Donc, eza déjà cadastré, mikanda nyonso tout ya lete ezali. Osepeli nango, ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana. Tokei to vérifier makambo nyonso tout soko oza na avocat na yo. Aye, totali ba makambo nyonso tout mikanda cadastre ezali, toke na commune na bureau quartier. Donc yango yo. Trois d'exa bandi makambo na ye. Makambo yango ebandi. Awa toza na château d'eau.
château d'eau na Kinkole bomoni avenue Njeka frontière ya Baumbu na Njeka yango donc oyo yango oyo botunaki nazala besoin lupango na Kinkole tobisaki ozela yango oyo omoni terrain yango oyo obengi na numéro eza wana okota contact na biso tokoinforme yo makambo nyonso tu ndenge ezali omoni eza bien clôturé bomoni quartier ezali bien érosion eza te mabulu eza te donc so communiquer na Kinkole okiti kaka na pont wana na pont na virage ozwi kaka moto olobi na mwana moto tikanga na château d'eau ntango okomi na château d'eau wana otuni kaka avenue Njeka eza wapi oye na avenue Njeka oye bon awa sikoyo namoni namoni bandeko na ngai awa okopesa ngai kombo nani kombo na ngai Augustin Kamba oza ancien ya koto ya quartier oyo bien ndeni toza biso kaka na quartier oyo bon tomoni kolo lupango atie lupango ya vente ndenge ezalaka kaka yo tokopesa biso éclaircissement lupango eza na problème eza na problème te eza na problème te tomoni problème eza te donc bino nde bovandaka problème eza te donc boyebi mpe mokolo lupango bien ye moto atindi biso donc tokutana na bino mpe bana quartier tobimiki mpe kose renseigner mpo lupango ezalaka mpo somba ifo tuna nani tomiki kotuna mpe bino bobi bon problème eza te boyebi mpe kolo lupango très très bien boyebi ete boyebi très bien yango wana donc boassire biso ke problème eza te bongo papa kombo nani kombo nanga Jansi ok donc bio boyebi kolo lupango très bien conflit eza te nini eza te nayebi nga nde naza awa makambo nyonso nayebi likambo moko te eza ya mabe so moto alingi aya awa lokola ndeti ngai dakomi ya motu so alingi aya so olingi oya ozwi kaka transport okomi na arrêt na virage likolo apon ozwi moto oyebisika moto ya moto otikanga na château de oyo eki nzela ya Kibomango village so olere bakotika yo wana nde okozwa sikoyo adresse ya bien okotunaka wana bakotika yo place lupango eza ok merci bon toutefois lokola banuméro ezali makambo nyonso to ezali so moto akomi na château d'eau wana abengi akoindike ye ti place ya kokoma moni donc oza mwa mbongo esilaka mabele esilaka te osombi mwa eloko etikala souvenir kotonga avenir alobi ya bana ya makambo ebele donc yango oyo momoni parcelle yango eza bien clôturé tout donc momoni dimension nango eza 50 mètres sur 27 longueur nango eza 50 largeur nango eza 27 mètres donc yango oyo awa osombi otie kaka portail kaka esili bandi otonga bomoni avenue eza bien pas d'érosion mutuka mpe yango wana bomoni mutuka ekotaka mutuka yango wana ezokota lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na deuxième partie ya les artères de Kinshasa na quartier Révolution. mosali na nzambe ntango
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire